Bonjour, 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 bandeko. Surtout balandi ya émission na biso ya Tumba Tumba awanakati ya Congo News TV. Congo News TV ezali chaîne oyoyo omesana kotala, ezali chaîne oyoyo bozwaka ba news ya sport, ya musique, socio-culturelle, politique, pe ya ndenge na ndenge awa tokumisaka moto te. Neto lobaka Tumba Tumba, soko totumbi lelo bolimbesa biso po tomesana kotumba. Mais lelo to kotumba nani? Shaingenge to ferigola. Malema mbwa. Lelo ezaya kobeba mabeba ndeko na ngai. Après shaingenge to monaki ye akendaki epai ya Jibe Mpiana esukaki ndenge nini. Lelo shaingenge na makolo ya de padre. Avant toko makuna bandeko, ce qui nous a abonné na bisote, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Bo s'abonner na chaîne oyoyo po yangondo ko pesa bino basango ya moto nyonso to awa toki pakate to lobelaka Weranson to lobelaka Jibe Mpiana Inons Bi Fabregas Fali Ipupa Ferigola Gogan Babireti Watanabe to lobelaka bato nyonso to po TV oyoyo moto te mota somba yango. Alors lelo awawa Ferigola na Shaingenge. To songo nanu mukie mwa recap nde balobaka nde balobi le minutes oyoyo Shaingenge akendaki bolondaki yango ndenge lelo tozonga mo mingi zate akendaki ko senga lesusu Jibe Mpiana azonga pa ya Jibe Mpiana mais kolongwa ya longwaki alongwaki na ndenge ya malamu te malgré to bana ko sala mo ba flatterie abanda ko sala mo biloko ndenge na ndenge po azongela Jibe Mpiana bandeko babolingo to monaki ndenge nini salaki retomber to songi ndenge nini maye koyaki en tout cas Jibe abi maye se koyaki na mabele mais ko zongisa ngo na vers ezalité. Alors bana biso to pe ya BCBG bazalaki catégorique baboyaki na bango. Alors to monaki soutien utaki mingi na libanda na orchestre oyoyo bazalaka bongo barando na papa chéri bango bakumisi Shaingenge balobi mona na musique azalaka balobi te Shaingenge yembaka bien eza ingratitude epa ya bana ya BCBG babosani keno tango Shaingenge alongwaka asalaka nini mabe nini alobaka ya BCBG ba video oyoyo etikala ba var lelo oyo var comment kotikala partout na kata mokili to zongisa ke ba image wana pote Shaingenge atala yemoko oyo alobaka pona BCBG. Alors moi to zonga kuna mingi zate poto lobela makambo ya Shaingenge ndenga alobaka pona Jibe Mpiana awa watu zali koloba sikoyo ndenge nini abalosi mandoki tope azuma kolona ye atie yango direction Ferigola le padre mama nangaye. Est-ce que Ferigola akuzwa Shaingenge to akozwa Shaingenge te awe ko beta porte po baboye kuna. Alors banungu zokolekisa déjà que non babatu ya kati yo bazali pene ya Ferigola balobi ke na minute oyo ba démarche ezali ko salama Shaingenge azali ko bwaka moniama Shaingenge azali ko luka porte nini oyoyo akozonga na monde ya musique to yebi ke tanga kenda kita on pas Jibe akendake pa Weranson po basala album akendake pa Weranson po basala ba featuring mais to yebi ndenge esuka. Est-ce que Shaingenge azali mutu ya kotia pene na ye bandeko babolingo iso sala pasi tozo seka ete mais tozali koloba kaka mais na minute oyoyo est-ce que Ferigola ko se permettre que azwa tandenge Shaingenge akome to ebite za mukulu to azana leki ya le padre. Alors na capacité nini bakozwa Shaingenge na mungongo na savoir faire to na nini. Alors na ndenge za wana question tikali pona bino bakoloa est-ce que bokolinga mutu lokola Shaingenge akota na orchestre na bino wana tikali na question ya point d'interrogation na ndenge ezalaka toujours. Alors mambo ya Ferigola ndenge zali koleka bandeko babolingo tomoni Ferigola ba calendrier ekomi chargé le 17 mars azali bongo na Johannesburg pona obeta concert acoustique live obokotala na betando na bino. Alors après yango sombele soka bisanga 20,000 places oyoyo Ferigola abukaki pona Accor Arena. Alors ezali kokende ndenge nini Accor Arena ya Ferigola na yebisi bino tilelo ba billet ezali nano ya kosila te to lobite ke bazo somba te to bike ba billet nano ezali ya kosila te. C'est parce que producteur o bazui producteur moko aza
trop lent. Producteur Obengi Masai, aza trop là. Alingi ko libérer mbongo. Ya promotion te, alingi ko libérer mbongo ya ba publicité te. Et on monique non na minute auto sali awawa. Fait rigole ba bieno ne silité, bimi bozo mona on a ba TV, na ba YouTube, na ba TikTok, au mona que non, c'est que batumi kieka ka bangonde bazali ko sala ba promotion ya fait rigole. Soko landi malamu. Au monde que rien que ba golo kaka ba loko mo modèle wana mais que non na ba publicité ba chaîne que non ba kuna ba chroniqueur makasi ba journaliste makasi ba na ko ba sala ba publicité au monde ngo ezali mingiti bandeko producteur oyo na bisaki bino depuis que akoko kana makambu wana te ce que réussi ça et pas ouvrir raison c'est parce que raison na ba fan na ye ba to ba télémélela kaye ba sala ba campagne ba publicité ba promotion ya bango moko ça que bazala payer et pas ya producteur. Voilà, makambongo ezo kende mabe. Ceux qui l'ont commis déjà quelques mois, le lot déjà t'ont commis le 7, le 8, journée de la femme, le 8 déjà, t'ont dit qu'il y a combien? Moins de 1 mois, ma bien de c'est possible, le que peut-être sold out, et que ça la manango, le 25 mars, le 30 mars, peut-être avant, avril coca. Souhait ali yango wana, mais boye, déjà que non, na minute oyoyo, eza mabe. Masai, il faut libérer mbongo po batu bakende. Alors, système ya sika oyoyo tomoni fait regola otiko bimisa pona kosomba babiye ezali ko aider batu non salamate na musique na biso ya Congo ko bengango c'est quoi le nom et ko yana ko rappeler bino kala mingi te ezali ko permettre batu nyon surtout à tous en retard yo sala payba mais ce que déjà au réservé au kufuta ta moi sima ezali nango possible. Alors bagolois ba gladiator botia mayele bosunga le padre po azali chef leader na bino na ndenge zalaka toujours ingeta to mona na bino na prochain épisode.